la marche de Kinshasa. Même ça, la marche de santé de Kinshasa. Nous avons marche de santé de Kinshasa parce que l'embouteillage. Nous vous attendons pour la Est pour pacifier Est du pays. Il y a une différence entre Tshisekedi et Matafa. Et Tshisekedi a boyaka na liboso référendum. Carte électeur a boyaka ya. C'est-à-dire ceux qui montent sur carte électeur qui a aucune élection. Mais Matafa yalo. Tango babimisi makambo ya carte électeur. Azaki moto liboso ya carte électeur na. Asima ko carte électeur apesi peuple nze. Avec peuple za carte électeur na. Ate c'est le lokola ngobo. Ngoka. soki olingi oyeba ndenge tokokamba Congo, ndenge tokokambela Congo projet de société na biso parce que parti politique moko te eza na projet de société batela papa. Kagam, Azako Bomabiso, Azako Sandos, Basoda, Tozomona Bango, Bayo Sala marche de Kinshasa, Bayo Sala marche de santé de Kinshasa, nous avons marche de santé de Kinshasa, parce que l'embouteillage. Nous vous attendons pour la Est pour pacifier Est du pays. Dès le président élu, Azako Yamba, ambassadeur Mibale Wana na Tongwawa, c'est pourquoi l'exécutif Clément Moza a Sengi, l'exécutif Zébélé, parce que le président lobby face à là. Parce que Ramsous Wakei, par contre, il va tirer le bon poivier. Le besoin de prendre, par contre, il va tirer l'île sur le vieux. Quand on va faire ma caméra, c'est comment ça? Quand on va faire ma caméra, il faut faire comment ça? C'est les îles, tu repères l'île, tu repères sa île, position de tu repères sa île. Position, Martin, il fallait tirer la position, non? Position, Kabila, Pétou, Akoufi, Ndeta Rotika, Balamokaye, on a monopolisé Malobake. Azotika maloba na bandeko na ngai pe bazwa parole comme ça bongo toyeba nini tokosala samedi toza na matinée politique mitingi babengi yango tokobanda na marche tokosite nde na terrain la Bouddha esika wapi tata ekolo akopesa mitingi na peuple congolais tobandi sensibilisation ya peuple congolais pour l'article soir nakesi ndeko azwa mateya azwa parole. Merci. Voilà, est-ce que tu répètes à ma boca parce qu'on a réglé? Je connais pas, il faut te montrer la politique, on va Martin Fayulu a fait déjà différence. Et l'on a Boyokaki, tu peux déposer tes sans fichier électoral, et là, il monte en monnaie. Les lots montant Boa, montonné, ça va dire qu'on peut être la moto Namir. Surtout qu'on peut être la moto Namir. Na bandira no kotali sabino réussite ya mokanda wana. Réussite ya mokanda wana ya liboso. Seni ye moko azopesa résultat. Bomba. Seni alobi. En tout cas, faible dépôt de candidature ya niveau de députation nationale. Natango Kabila, il a plus de 300 candidats députés à travers la République. Mais les noms déjà brouillés, Bazali 128 candidats déposés. Est-ce que vous avez compris comment vous voulez pas? C'est-à-dire que tu vas déposer. Et donc, on dit balai, la réussite, il y a mal au présent élu. Oh, maman, bimbalo, on a Kifu. Oh, na Nord Kifu, Malobi, Moto, mon côté, à déposer candidature. Est-ce que tu vas mettre en protection? Et on dit balai, Corée, c'est la Choco. On te met dans la route qui s'en Malobi va déposer candidature parce que mon gars qui démarre. La moto est là-bas. Allez, mon cousin. Madame dans le Congo central. Bazo, c'est la caca. Le président Eli Martefa. Ah, ouais,
message moko tozalaki na mwana déjà commission ya sécurité ya koyamba président eli na kati ya kanaka namokoye basiégeaki lobi lelo esi basiége bango baoblige président eli avant atambola partout akende na lokana kokanisa te ide oyo toyebisaki bango biso na bango différence ezali boye bango balula mbongo balingaka peuple te balula mbongo mais Martin Fayulu alinga peuple na bango bazobondela intérêt personnel biso tozobondela intérêt namokoye biso tolingi totikela peuple progéniture na biso baye bakoya na nsima totikela bango bavaleur sociétale de base bavaleur oyo ekambaka mboka botobo te estce soki otikeli mwana na héritage ya moyibi eza malamu soki otikeli mwana na héritage ya fraude eza malamu ilfo kotikela moto makambo malaya po biso tokoleka kongo ekoti po kongo etikela libela na libela ilfo totikela ngo bafa mpona biso ndeko na ngai le poison eli Martin Fayulu alembi peuple te akosala mosala jour et nuit lelo boye bato ya kabila batiaki tembe na biso mais tocomprendre te bakomi kolanda kongo na biso eloko ya liboso toyebisaki bango nous ne sommes pas des opposants biso tozali barésistant kabila lobi te naza na majorité na parlement un opposant porté par l'opposition foya pananga namokoye eloko bango bamoni sikoyo bango moko bachange maloba na bango balobi ke non nous allons faire maintenant la résistance bango moko baposa elenge Martin Fayulu deuxième chose tolobaki na bango tokodépose te soki fichier électoral ezali audité te na niveau externe botomo te batiaki tembe mais ntango suka na moko ebaki liso tembe Martin Fayulu tokokende na application ya article 64 nayoka mpe kabila kuna obiso mpe awa article 60 maboko mpona biso tozoloba na bino Martin Fayulu nde songa nzila botomo te merci Martin Fayulu nde songa nzila soki olingi oyeba ndenge tokokamba kongo ndenge tokokambela kongo projet de société na biso parce que parti politique moko te eza na projet otia batela papa banda kongo ebanda parti oyo représentant projet de société na mokanda bo azali te est ce que tokometela eke maboko tometela eke maboko soki olingi oyeba ndenge tokokambela kongo eza motuya te ezali 2500 francs 3000 bayekomi 3000 francs ezali 3000 francs welela oyeba ndenge tokokamba mboka botoba te ekokrife azali wana ozali nango soki tokopesa na bongo mpe na suka opesi ye pozwa yango ifo oyeba ndenge tokokamba mboka bomba makambo tosala totie bato defa piège na bango tolandi kadima parce que il faut vous dire la vérité tolandi kadima alingaki na district ya congo kadima bandio bango bazokanisaka élection ozala te kozala mais eloko toyi toyebisa bino ke toza te problème oyo ezokanga biso singa problème ya misolo na problème ya sécurité lamoko oye maboko mpona biso maboko mpona biso ça s'appelle de l'impréparation tokamati bango totie bango liboso ya fle na bango boko boyotoba te mpo nayebisaka bino boye siloko azali koluka maloba ya glissement pa Martin Fayulu Martin Fayulu bapimeli abike na kobimisa mo wana te boyotoba te euta na monoko na bino biso toyebisi bango boye élection ezala te cilo bokomo nini lamokare tokelaka voilà tozali dans les bons ndeko nanga donc makambo tozali nango dans les bons oyo ya kokende tika esali nini oyo masuwa noa eza masuwa noa donc basali masuwa moto nyonso osali nini ke bambule kobetawa ntango mbule kobeta bakondana estce tokosope bango eloko oyo ya misato lelo bo bandeko na biso bamoïse bato nyonso bakomi confuse na ide na bango bazo comprendre te toyebisi bango boyekola mayele ya aigle
Comment on déposer candidature parce que on veut légitimiser l'élection à Mouyini. Bango bakamati biso député. Ok, bango bayaki pa na biso kosangana po balongola baintérêt na bango particulier baza na mwana. Oyo alingi balongola etumbu abukanga lonzo. Oyo alingi balongola etumbu et de père et de mère. Bango oye. Balobi peu importe élection biso tokende kaka po toka jurisprudence. Papa bato nyonso baza baacteur politique mais leader ezali leader ezali Martin Fayulu ayebisi bango soki bokotika botika na bi ngai na peuple seko ngai na peuple se ngai na peuple se yango omoni bato bangambo wana bazobanga makambo ya marche po tolinga tosala marche oyo ezofaire tremble bango ti omoni Tshisekedi abimisi basoda po bazwi na formation te parce batambola molongo fatigué ya kopanzana panzana ambulance eza te bato bapalamiyene bakokende kabo amoye toyebisi ndeko Tshisekedi boye grâce a kointimide bato ezali na est ya république démocratique du Congo tozali na baterritoire eza na maboko ya barwandais tozali na territoire ya Kalehe tozali na Rutshuru tozali na territoire ya Masisi ya Walikale Bunagana Kishishe Minembwe tozali na Bamangabo territoire ebele bisika bato bazali awa plateau de bateke 0 mètre kibomango mais molema kende plateau de bateke kote bobondo azali bango bakamati bayawa na kati ya centre eske awa biso bakointimide biso soda abotama na relation ya tatarama lokola ngai mpe nabotama bongo botama te eske ntango totumbaki barwandais batelemelaki peuple bakufaki te bakufaki te soki bango bakotelemela peuple tokokonsidere bango lokola baroi botama te soda avotaka te policier avotaka te bagarde bandinama biso tozolukela bango solution po makambo esi mais soki baluki biso makambo bakomona peuple nzelama peuple congolais la constitution déclare que le peuple est souverain peuple azali souverain peuple nde azali mokonzi ya nyonso baboma défilé ya le 30 juin soda amarchaka lisusu te ekoma bajour bamokuna te ya mabe bisiki ebetama mabe mais toyebaka ke le 30 juin te tobengo défilé botumo te défilé ezalaka lisusu te esika soda ondolakisa bokasite na eza défilé baboma yango bazotambwisela biso bato awa mpo baintimide biso oyo liboma to liboma te oyo liboma to liboma te soda azali ndeko na biso soda mpe na kati ya sitebo aza na bandeko botobo te eske yo kotinda ndeko etinde bandeko na eske kosimba amoka oye soda soki abomi moto soki abomi papa na ye to mama na ye to ndeko na ye botobo te bino oyo balobi ke marche kotala te oyo général wana masolo ya idps soki oyoki moto azobeta lisolo na papa bayemba biso toyebi bien toinformaka esili eza na marche moto eza biso toyaka to toyaka te sikobi moto tokoza molimi soko moni moto azoloba makambo wana ya kobangisa peuple tata bayemba mata donc oyoka yango malamu samedi biso nyonso tokozala na nzela na nzela amokoye nalingi nasukisa awa mpona pesa so bandeko baloba melengi babwe Vincent Karega batindaki ye na Belgique bazwi ambassadeur na batindi rwanda bindi na Belgique akoma kuna na Belgique babelge balobi Vincent Karega yo awa oza criminel oza assassin desi na yo ezali babika tala mboka nde ezalaka awa Tshisekedi abombi atambwisi ye makambo ya Fortuna Biserere eza makambo ya bombanda tolanda yango te botoba te tolanda yango te article 64 élection exaltée 2023 article 64 élection exaltée 2023 article 64 élection exaltée 2023 article 64
Merci beaucoup de rejoindre notre Ando
bala basoda na nsima information eza très important po toyokango bauti kokanga communicateur moko ya cause de résistance ya itaka kokanga bakangi ye baleve ye bake na ye na demia nabuka oye bakei kobimisa video nanga babimisi video efe matata babimisi video efe ya moloko babimisi video ya trésor lola balobi na ndeko wana pesa biso badrese ya bato nabuka oye auti bobimisa badrese ya bato oyo toza na posa na bango ava yobima soki obimi soki obimisi adrese ya bato oyo te yengo okobima te biliaki obikoki nabuka etobela pa ndeko wana olobi ke toza bacommunicateur tokutanaka na bapase moto azalaka na base na ekobana ndenge nini nga na pesa bino lokola nakomi na maboko na bino oyo nyonso koza na posa kosala bosa yango lokola message ekomelaki nga esengeli ya bisape bandeko namoka oye me message nazopesa moto ademi apatelemi bao message nazopesa yo ane yeba teke baoyo babeta na mboko bakota mabe voilà tolobi na bango boye nyonso wana ezali intimidation namoka oye j'espère boyokaki monseigneur ambongo na misa ya kondo sherbe okende alobaki clair soki omoni moto akomi kosala bisalasala seka akomi na lamuka oye toza bapresident ya ndenge na ndenge moto na moto azala komona nayebi president moko oyo atika biso alobaka komona nga kokongwando wazabanga ctc mokolo akimaka kana aza kotambola atika kona ndako na toyebi tata moko papa mandefu azwaka kombo ashina elelo abalaki na kaka kombo femena abimaka su libanda mboka yo mpe unjour olingo olinga te oke bana kongo ndenge bacommunicateur mibale oyo bauti koloba na minute oyo Faden House ekomi palais royal okota te kobi mokonzi ya mboka na minute oyo aza kovanda na baambasadeur ya bato miba naloba bato wana bauti kozwa message euti ebandeko Chilombo eleki na communauté internationale eke na bapays wana yango batindi baambasadeur bakutana na présent toyebisi bango clair mokonzi ya mboka mabe fayulu soki atengamisi ekongo mobimba abuo balobaka na biso ndenge bobomi lumumba bokozwa lumumba apres 50 ans toya komona marke fayulu abi toboyi na biso marke fayulu ake na ngambo na ba zelo proposition ya Chilombo alingi azwa transition ya 2 ans na transition ya 2 ans wana nabuka oye ekopanza nyonso botobote na 10 ans wana Chilombo alingi akoza bato nyonso bakota na pouvoir na tolobi soki moto nyonso akoti na pouvoir na yo opoza komonena eza na mboka moko te ezanga opoza Monsieur Chilombo alakisi libanda mpe na kati ke azalaki ne prete mpo na koorganize bele lokola alakisi ke azalaki prete mpo na koorganize baélection epesi peuple ndingisa ya kokamaze pete libanda botobote samedi mokonzi ya mboka alobi bafwa bashale oyo koya tozotinda policier maloba botobote yo policier yebake peuple ayo azolonza mokolo wana labuka netombelaka tozo comprendre bapolisi ya kongo te kala mingi te bauti kosala grève mpona salaire nanga meleme mopolisier alingi akomisa peuple ennemi elobi policier oyo akotema na balabala tokokonsidere lokola lwa ya mibale policier yeba malamu ke yo oza policier me bana na mwasi oyo baza basivile botongo te biso tokotambola oyo koya natindeli maloba koya na lisasi moko te koya na masasi mibale te sasaki masasi yakanga po okobeta lisasi
nazobundela mpo na etere ya moto nyonso bandeko ebele bauti kolongwa na kati eside tocomprendre ke bayaki mpona koluka mbongo na ba politicien vo atala nano liboso sosi ya peuple na soki omoni moto alobi le peuple d'abord ekomi le ventre d'abord sekaza moye. On n'ira pas aux élections. Nalinga tolobi élection sa fali tokokende awa tobengisi bandeko na biso nyonso bali libanda kengonga ya kobunda biso mbeko makiyaka na biso moma na biso balobaka ntango ilifue lamuka netombela pa awa ekomi sere votre sepri message toyo nango bana mboka balobaka le peuple est souverain munduki moko te eleki peuple na makasi awa sango eyeli biso Kadema akei kocontinue dépôt ya candidature na 30%. 70% bapesi te bango moko na kati ya UDPS etomba yebi Augustin Kabula alongoli bakombo bacommunicateur nyonso UDPS banongona na batelevizio bakombo na ngo na bacandidature ekoti te Augustin Kabula alongoli bango abi bodefendre chef de l'état te bokomo badepute lelo boye bacommunicateur bamobilize bato na bango balobi Augustin Kabula te bakolo na biro na bango te namokoye ebisa biso élection bozomona biso élection ya ndenge nini bandeko bakomi kozwa raison ya koloba ke Kabila na Etienne Tshisekedi aboyaki élection me bakelaki élection y a une différence entre Etienne Tshisekedi na Martin Fayulu. Etienne Tshisekedi aboyaka nano liboso référendum carte électeur aboyaka yamo c'est-à-dire soki moto azwi carte électeur te akokende mpe élection mais Martin Fayulu ntango babimisi makambo ya carte électeur azalaki moto liboso kozwa carte électeur na asima kozwa carte électeur apesi pepe nze abi pepe eza carte électeur na ate eza elongi lokola ngobo so yango ka lamuka etombela pa ekokata makambo mokolo tokokendele ekomi sikoyo bobongisa monsieur Chilombo alingi asala makambo na ndenge na ye likambo élection c'est toute une compétition soki tozobeta bale baclub nyonso fo batina badelege na fo bakende kotala makambo ezosala makuna yo monana no wapi compétition ezobetama Real Madrid Barcelone Paris Saint-Germain baclub wana nyonso botinda kaka badelege ya Paris Saint-Germain Real na babarisa botinda yango seke wana ekomi deja comme botobote na yango biso tolobi boye Chilombo élection ya moyibi toboya awa tozobengana ye na soulèvement populaire oyo koya naloba tozi message wana olongo yango na communauté internationale bayebisi bango le seul pays oyo eyebi kongo malamu ezali bango nde bato bakotrouve solution peploko asi toze wana na Belgique bakomi babele barosi biyo lokola ekomi boye no opposition na pouvoir tota bango mopa toute société civile akamba tradition akokote batuba bana Kongo oye bani mokozi nani mokozi Fayulu awa pepe yaki bango biko awa bakomi koluka Martin Fayulu mindele balobi élection sa Martin Fayulu tokondima yango ata mokolo moko akaye ntango Fayulu akomprendre ke mindele batiekali ebe koto atieka abi ata boye kokotutani be awa Chilombo yoki soni akomi kotinda bamba toyebisi baambasadere bino te ye moko yaki Fayulu
bana ya Kongo oye samedi baswa basala basha bana poto bana États-Unis bana France bana Canada bana Suisse bana Londres bana baplace nyonso bozali ngonga ya bitumba eko tolobaki na bango tokobunda ti mokolo peuple akozwa bosomi na ta epesemeli bino bandeko ta epesemeli bino awa samedi peuple wana na ba samedi peuple wana na nze natuni bino moto tokobima ndenge nini il est encore temps botokote merci Augustin merci Kabuya